oyezolekana ndambo ya bavoisin etalinga nini ngana eka eviki kuli kaka bolingo bandeko papa nakonda bobi de nakondi makasi kondira chéri okomisa pena moto suki ya chéri natikala kabwi to na ya monene to nakonda biso. Tu vas maigrir juste un petit peu, ça va. Maigrir encore. Juste les beaux soucis, Mathé. Non, maigrir. Juste les beaux soucis, Mathé. Un petit peu. Ok, non, maigrir les soucis. Un petit peu. Papa va pas la semaine. Ah non, là, ça va se guider, là. Ben, bon. Hey. Moi, ça va se jaser, on se dit. nyonso oyo ezoleka chez les voisins bavoisine en tout cas pas la baronne on dirait azokipango te bien sûr akipaka makambo mingi te mais oyo penza on dirait bazalaka te na mokili kaka eka la princesse Arieta famille à la baronne famille à Eka, la Chine. Ah ouais. On dirait la baronne a isolé Batouana Nyos na matoinaï. Donc makambo ezoleka. Faut kaka info kiriba ebisaya. Na ebi pete soka zoka ba audion nyos. O ezoleka kaka mikolo yo. 2 jours ka 3 jours. Ezako pele zo ganga man internet. Menatala la baronne boy, a baby sa makambo kuna. Wa baby si, wa beti kala. O bien zoka nangote, azomona te. Ma bongisi kuna pana bango. Kuna love, via famille, via couple. Non comment. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote, ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, tango ba makambo ebele eya. Batu ba loba. Ba kanisa. La baronne abeta makambo ebele kara. Parce que ibaki makambango ekoloba yango mogo. En tout cas, la baronne ayebi koloba. Vraiment ayebi koloba bandeko. Ayebi koloba. Yango ndeko mwasi. Ndenge ozawana ozolandanga. Soki mobali no oyoki kazo trompe yo. Ou bien na voisin. Ou bien un camarade no, ou bien un décono. Ko bimisano na trouble te, soka zo wangana. Ko tuna no pe batute tika. Bango mo bagoloba. Tonga ba okabona, bagoloba. Ou bien moko arobe tonga na camarade na ye. Eko tambula ka eko ya. Ate loba mikolo wana te. Eko loba mapta près des ans. Poso yo bimisi yango bakoloba okanisela muninga no mabe ozokanisela mobali no mabe ozokanisela ndeko no mabe ozokanisela voisin no mabe tika ndenge la baronne sali bon ndenge asalaka na makambo ebele siko oyo kuna ezobima na kota ba voisin etali penza Karine na nini
yango yazo vivre love na ye. Bon, a vivre yango mikolo nyonso. Mais tango kuna pa ya ba voisin ezoko bima boye. Kote omuso baza ko craquer. Bato to bazo tala la baronne a olobanini. La baronne a lobanini. Weekend na ye penza vendredi père ye. Père oya bossé dire na musala. A bossaka pe dire na famille. Azali intentionné na mwasi na ye. Alengelaka ye madame. Madame azolengela oya ye mobali. Bazo lakisa bolingo na bango. Bazo ganga tous les 5 planètes ezomona. Bolingo na bango. Sikoyo Alex azwa 1 seconde na ye. Atala makambo ezopileka kote kuna. Etanke makambo tozomona ya yebi yango deja. Ezalaka nango. Ezaki nde likambo ya temps na temps. La baronne ye alozali na tangu makambo yango yalaki. Tangu bozako tia ye makambo andimaki azala. Mama please. Masumu ya ba voisin senga. Moto azwa likambo kata kote kuna senga. Boloba loba na bino senga. Batu baloba ba voisin kuna mitwe vimba. Balobi biso to bimaka clean. Mabe nyonso ko kwela ye mama please. Boyeba kiteke plus ezali ko mata. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 combien? 8. Komata na komata. Mama please pe avanda. Sikoyo kuna eza ko beba partout wana. Na ba misusu bakomolo babango moko. Babimisa bana classe ya Molière. Ba misusu kuna batanga lista mibali. Nano kote silite. Na bazipembe toyebaka te toyebi na kombo. Na bandako akawuka toyeba te toyebi. Bana ya mama nanga nzoka bazaka binemi ya koko nanga. Soki la baronne yazo vivre bolingo na ye love. Biso tozo bimisa mbuma misu totala la baronne akoloba nini. Na minute zo pela boye ayeli biso nini. Bandeko la baronne azo vivre bolingo. Mais soki tolingi toyeba ata mwa ndambo. Tobwaka misu na chez mokonzi. Kuna bayali. Mboka Robin azali. Tony Gere azali. Mia Temo azali. Nadine Mukendi azali. Fenek Mokonzi azali. Tozana batu ebele na chez Mokonzi. En plus chez Mokonzi elalaka lisusu te ndenge zakolala pongia mulai. Chaque jour esalaka. Chaque jour vidéo ekotaka. Même monsieur YouTube azo sepela na chez Mokonzi na ndenga osala te. Abosanaki kutu eza chaîne ya icône. Makomo comprendre eza ya icône. Siko icône nango ye penza o ezoleka pa ya ba voisin etali ye na nini. Ye ayeba yango. Wana etali biso. Toyebaki te. Tokanisaki bana mama moko. Mama pasa. Tokanisaki wana. Babengaki tu na ba collègue na ye. Bana lycée Molière. Batambulaka na tatouage moko. Bakoma Molière. Kimoninga jusqu'à la mort. Biso tokanisaki bongo. Mais mama YouTube icône Karine Mokonzi. Ye atikaka makambo mosusu elobama yango moko.
aza na tante alobela yango boye tokota badoute tokota badiscussion tolobaka azokela bato wana zwa ube ndenge nini mpe bazozo bakonfirme wi eza zwa ya bilobela tala ndenge azobambela moninga tala ndenge azobambela bavoisin. Alors la baronne lokola yebi ke ekobombama nango te ekobima nango. Pourquoi yakende bimisa? Tout d'abord eza caractère na ye te akola bongo te azwa éducation bongo te ezala éducation pa ya général azwa bongo te pa mama Charlotte azwa bongo te na la samba akopia kuta te éducation moko ya mabe te azwa éducation ndenge moko na kati ya la samba azwa ndenge moko na wata ndenge moko na exaucé asangisa baéducation wana tu ya bawata ya baexaucé ya bafere ya ye moko Noel Ngiama. Tala baéducation atonda nango ebele na ndako na bango na ya baya na ye yango wana contrôle na éducation ye moko akrea asala éducation na ye oyo edikaka bato ebele mpe boyokaka batémoignage oyo epesamaka na badirect ya Karine Mokonzi sans tricage sans koluka mutuka lelo pia témoignage nzambe asali na vie na yo à travers Karine. Non, moto akobenga mpenza sans tricage alobi même na baeglise esalamaka te. C'est quoi azovivre bolingo na ye bazovivre vie na banga famille oyo ezoleka kuna pa ya bavoisin tali ye na nini to aloba nini asala geste nini ezolobama yango moko mpe ezolobama kitoko moyebo tya tembeso eza te moyebo loba teke o la baronne asali boye la baronne azongisi boye ezolobama yango moko bofungoli munoko en bon la liste est longue hein? Bosuka kaka bongo te soki basango mosusu boyoka kala kasi bima nango kaka na bato babimisango lelo te babimisango na cc na bafaux commentaire na kotindela bato na bawhatsapp me bino ntango wana bwana okanisaki na équipe nationale bato babomanaka fo ezala kaka ye moko leader la baronne aliaka bango na cc la baronne aliaka moto na cc te. Tout d'abord aliaka toujours na mesa soko ale na se po accompagner bato bazolia na se po ye amesa na bato nyonso bato ya se tina bato ya likolo mais la baronne aliaka na mesa. Est-ce que si bomona ndako na ye azangi sala manger? Non, même iti Afrique. Donc akokolia mpe bato na CCT yango wana la baronne ye asala nini weekend kitoko boye vendredi père aye relaxé henrietta aolala na berso na ye te na katikati ya papa na mama abaluki bo atuti mama abaluki bo atuti papa. Oh, quel bonheur, quelle vie à famille. Bamiso lycée ni Molière yango wana famille ya ndoto. Bon, continuez kolota rêver ça fait du bien mais bien kaka ya rêve mais la baronne il est bien, il y a la famille, azo sentir, azo toucher physiquement, moralement et spirituellement. Oh la baronne, quel bonheur!
Eka maréchal Père Bapeti, quel bonheur. La princesse Henrietta Kikuli, quelle tranquillité, la vie des familles. Oezo le kasiko pa ba voisin, etali na nini. Soki yo bana, otika kote kuna. Bana bakolaka na mor na yo te. Bana bakolaka na famille. Bana bazobengo yaya, voisin. Babengi yo na kombo na yo. Yolobi, tala mwana. Azobenga na kombo na yo. Ya mabete. Ya kombo na yo. Biso be bana, babenga biso na kombo na biso. Mais siko ya yo. Balalaka na katikati te papa na mama. Omoni conséquence. C'est bien, nzamba pesho bana mibale. Et bien, ma pambole nzambe. Est-ce que banango? Bazo sentir moto ya mama? Bazo yeba penza réalité nani mama? Ah, Henrietta Kikuli. La princesse. Azo yeba Karine Mokonzi mama. Azo yeba Eka mama. Papa. Bana. Tango azaka muka botami. Azo mona makambo. Mazolo bate. Azako observer azo yeba. Oyo. Très important na vinanga. Koto très important. Ba oyo mususu. Balinginga. Baba nani. Ba oyo. Ba yego talanga. Likamunini. Naza nani. Oh la baronne. Oyo zo leka pa ba voisin. Kaka ba 2 jours yo. Nano silite. Eze bandeli. Ye tali na nini. Tozela loba nini. Tozela to yoka. Chez Mokonzi ezali. Chez Mokonzi ezali. Bato bazakuna. Bakata bango lilemu te. Batiape lilemu na poshi te. Bazape bato teke batalaka na se. Soki zoloba na bango. Batalaka na misu. Pe babimisaka mbuma misu. Otengi misi munoko. Bango batengi misi ope munoko. Bazakuna. Bango bakobomba nini. Oye sengeli ba loba. Bako loba. Oye sengeli ba ningisa. Bako ningisa. Alors. Tozela ikonite. Icône azo vivre. Ah, bolingo. Vie à couple et famille. Ah, bah voisin. Bobala na 16 ans. Bobala ba djike. Bobota na ba djike. Yo zoka bana charge te. Bana bazwaka na papa na bango. Ah. Ngai nzamba pambola nga va. Siko na banda vie na tiki bana. Pana biso. Pana bino ezalaka wapi. Ah, la baronne, via famille. Ye. Na papa Eka. Na princesse Henrietta. Baza pana bango. Pa ba parente me pana bango. Bazo préparer siko pana bango ya sika. Wapi na Switzerland. Oezo leka kuna pa ba voisin. Etali icône na nini. Etali la baronne na nini. Ah. Toana posa koyoka chez Mokonzi ezali. Mia temo akadani maboko te. Mia temo abongisi mémoire te. Azawana. Tactique ebwakami. Mokili yango en tout cas eza penza elengi. Bon, ngapi na kati na tikibino. Na kena kotala na chez Mokonzi. Papa na konda. Oh, babi de na kondi makasi. Kondi wala pshari. Okumisa penda mutasuki ya shari. Natikala kabri tuna ya munene tuna konda. Bisu. Tu peux mettre juste un petit peu, ça va. Maigrir encore. Juste le beau souci, maté. Non, maigrir. Juste le beau souci, maté. Un petit peu. Ok, na maigrir les sous. Un petit peu. Papa va poil la semaine. Ah non, on a ça à suivre là. Ben de la. Bon. Eh. Comment ça se joue en ce moment?
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le katisa na napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le katisa na napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le katisa na napesa mo boss JP Kiama boss des boss.